Amélie Bota. Témoignage oyo ezo concerné Madame Nangai. Madame Nangai azaki na mukumba depuis bande tungisi makasi. Abando landa 5 peine na ye na 5 kalunga wana limité. Landa tokomi na 8e mois. Menace avortement et landier. Alors bolimbisa nga na terme na oloba akomai ko saigner makasi. Madame a saigné 7 jours. Mais na ko saigner azo saigner toza na kati hôpital azozo bakisi. Mais jiwo ya pétrole soki libota na ngezali etelema ezapo na jiwo ya pétrole. Abanda omelango chaque jour. Madame Azawana alingaki akufa. Azoyoka nga aza nsima mama akotele bomo na ye. Alingaki akufa. Ye wana telemi ya pétrole nde ebikisi ye. Tolongwaki na ye. Place tozalaki balobi te tokoka te tobimi. Toke na centre na biso ya Liloba na Mandina. Bana Liloba tokenda na Mandina si faut kobota. Tanto komi na Mandina basala ye césarienne. Ye wana azongisi santé na ye ana kimia yango na sepeli makasi ji bafinga biso pona ji bachola biso pona ji metoko melango na nko toko mela ji na nko eto melango chaque jour. Madame Azawana ye wana fika pona ji ya pétrole. Madame nanga ye wana pona ji ya pétrole de andiki Amélie Bota.